grâce temo ya solo nzoko koma muyibi okomi escroc frappes otekama yo escroc frappes yo chroniqueuse yo chroniqueuse ok mais grâce temo ezaleli wana zwi yango wapi hein ozala na la baronne toyoka bisika okoma koyiba te kotekama oui oza kotekama mais bon na mabe la baronne alakisaki yo valeur na yo eza ndenge nini yango wana okoka komata mwa prix mais escroquerie la baronne alakisa yo te nani alakisi yo ndeko mobali oyo o boza na ye ye to yano mosusu ah oui eza yano mosusu yaya na yo mosusu wana yayano la baronne te po ye deja atikala ta moke kokosola bakomportema wana te eza yaya na yo oyo ye moko asala mobali na ye mabe na ngola ayiba nyonso ya ye aye poto lelo oyo mpe akangama na mobali oyo anlevaka bato na poto oui ozwi caractère na ye epa grande sœur nanga alingaka mingi komone Myriam Wete lobaka Myriam Wete Myriam Wete na lelo fo na kata pétage donc na pétélé yo lelo boyongo pétélé ya basta oui ye moko kolo kinza yo petele lisusu agayi pokili eza na makambo okopesela motu mo mboti grande sœur nanga alingaka mingi komone Myriam Wete lobaka Myriam Wete Myriam Wete na lelo fo na kata pétage mama e na pétélé yo lelo boyongo pétélé ya basta yaya bamikinza mama e yaya bamikinza mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba sainte Anuarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bandeko nazo comprendre te grâce mbisi non bon basaka bandenge moko mais grâce temo likambo na yoki pa ya Marie-Laure eshokenga naza nango na doute te mpo ndeko mobali oyo aza na grâce temo ye mutu alakisa grâce temo mariage ndenge ekozala ye mutu aza kokanga bafoto ye mutu abongisa nyonso ye mutu aza kopesa grâce temo baconseil na bamese panzu donc ye mutu relation ya makasi makangu secrète ya grâce temo bakangama banda kala donc naza nango na doute te eloko nde nazokamwa
grâce temo comportement ya boye kombo yebani otekami osimbi bambongo molingo kende ti wapi en tout cas nazokamwa nakamwaka makambo boye omati malembe okomi pa la baronne bafuli yo okomi oza lelo sans kisi sans koyiba kotekama oui obanda kotekama kala me ntango oyaki pa la baronne otekamaki ndenge otekamaka balongolaki yango balakisi yo okokozala na mutu moko mapesako mbongo 50 mibali eloko la baronne edikaki yo alakisaki yo po kutanaki na mutu ya Lubumbashi okomaki kolia na balutu okomo kota botel du fleuve okomo vanda na balcon na cité du fleuve yo moko olobango grâce temo na monoko na yo emission eza wana me baniveau wana omati sans kisi sans escroquerie sans koyiba mais sikoyo pourquoi okoma frappese maîtresse soki yo na mutuno wana Chris vraiment bolingi bo escroquer ba couple oyo basalaki émission oyo ya talent seke bobanda yango kala eloko ekangamisa bino eloko esala bino bozala makangu ezali escroquerie. Oui, donc M. Panzou vraiment azala victime bobanda ko escroquer dès le début. Grâce temo. Pourquoi boyer? Hein? Ah! Donc, nengi mi kuape e boti e komi Côte d'Ivoire e boti mwa misuni yangulu yango wana donc na mbongo escroquerie. Ah. Grâce temo yango akotambola na fuga ko na ndimi te pe na sima ezanga cercueil oya yo fo ezala ata misato. Grâce temo. Ah! Yango na yokaki pa ya pasteur azoloba no ba réalisateur ba cameraman bango tu ba bogar. Yango bwakisi murako. Ah. Okangami siko na makangu no Chris na cameraman au matin niveau okomi na ba frappe c'est ba frappe olobi te kotekama nakendeke na mura fokop kotekama esengaka na frappe na chantage okomi muta ba chantage. Ah! Grâce temo keba komema vi bongo te pardon oza na mondi mokonzi toza na oposa tala sikoyo okoleka na justice. Est-ce que grâce temo oza sir nga papa robo ekosala nga malamu? Mais non, ngaza na besoin ozalaka wana nazala besoin otekamaka na mura bon natindi yo te mais ozala ta wana
Ponga na populaka yo. Ngaza na besoin tozala ya kokangama. Tozala batuta o makofi obunga. Toyebi bisiko kende te. Nga naza na besoin na yo wana. Tika koluka makambo minene boye grâce te mo. Mama oya bota yo amoni pasi mingi pona yo. Ata olanda munoko na ye. Moko utiliza mpe na ndenge mususu. Mama na yo aza monoko. Mais bon. Makambo nini mabe azwa na munoko wana. Po ebotia frein. Mais konyokola mama no boye te grâce te mo. Mama na yo a escroqué te. Andima lala l'église. Likambo nini yo grâce te mo. Ozoloba pe pasteur Walesa. C'est mon pasteur. Tala. Soko komi escroc. Tika ba pasteur abatu. Ba vanda. Ba kombo na bango ezala kuna. Ba sala musala na bango. Koya ko itilizango lokola. Passeport rouge te. O michana kombo na yo. Non. Grâce te mo. Soki marilo ra lobi boy. C'est ka solo lina couple wana. Ya super talent. Chris wana nzoka sala kuna. Amona bango bazana mbongo. Oh. Mbongo abaninga kochela ngo kalikili. Donc ndenge boza wana bosali couple soki mutu wana aza na mbongo bozoluka ndenge kobimisa ye. Boyebi teke mbongo bazwa yango na musala. Bazwaka mbongo na koyiba te. Na koescroquer te. Bon, okoyiba no banque, Banque mondiale. Mais couple wana baza banki te. Baza pe na mbongo nyonso mokili te. Surtout eloko bango ba nango posa na kanisa. Je crois pe kimia yango basalaki talent wana. Oh, grâce temo. Tala. Salelako valeur, honneur, ozwa na sima la baronne. Respecter monde ozali. Monde mokonzi. Pasteur Denis Leispa lobi. Asambelaka pona yo. Ozwa mobali. Ya kitoko ogangi amen. Millionnaire. Obakisi amen, amen, je reçois. Dozo c'est la millionnaire. Yoka kozo c'est la millionnaire. Millionnaire ndenge. Bon. Na yebi te. Na yebi millionnaire yo kozela te. O penza ko chaoka. Yoka nisi millionnaire a ko chaoka kabisika bachi. Tala eza blaki te. Po bala. Bachayoka, babalio, bapeselo 150 ngombe. Eza teke balamuki boebu, balotio non. Grâce temo. Osali passe. C'est là où tout le monde botte. Non, on a fait ce mot là. Pourquoi c'est là où tout le monde botte? Non. Grande sœur là. Non. Alingao comme on est Myriam Ouete. Myriam, on a fait ce mot là. Pourquoi c'est là où tout le monde botte? Non. Grande sœur là. Non. Alingao comme on est Myriam Ouete. Myriam. Là Myriam Ouete. Myriam Ouete. Oui. On a fait ce mot là. Pourquoi c'est là où tout le monde botte? Non. Grande sœur là. Non. Alingao comme on est Myriam Ouete. Myriam. Là Myriam Ouete.
Myriam Wete. Myriam Wete na lelo fo na kata pétage. Donc na pétili yo lelo po yungo pétili. Ya basta. Ya ubete la mona ventile. Kando do na pesimbote na bino nyonso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.